MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tonton sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Haute en couleur qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga, votre homme, les serviteurs, Benganga Papa Nadarvi Timanga, ça au côté. Merci comme ça derrière ces beaux caméras là, je vois Olivier Loango, Papa na Jérémy et pourquoi pas de saluer aussi l'assistance de Sylvie Bati parce que biso tambola bo cette équipe technique de Toyebi Sabino déjà biso za belisa bango mitu de la presse parce que to belisa bango toujours mitu et puis balanda ka baline na biso parce que biso photo ça la peau bango pe baya pour ça à moi bien merci comme ça à notre patronne la première de tout, le première dame là je vois Maman Mami Wanza depuis Orléans et pourquoi pas l'association les femmes du cœur. Je salue aussi comme ça Papa Micha notre daddy. Donc Papa Micha de Paris et pourquoi pas de saluer Kevin Bravo Wanza et je vois aussi comme ça le rappeur le plus frais Ronnie Bessial. Aujourd'hui dans cette plateau Dani Timanga va pas être seul aujourd'hui na Mbeli Bino parce que Boluka ga mingi Papa Makaya Mayuma na ide to beta masolo pe ça jouate Olivier Loango si on parle le même langage to ki manon mbangu na régie to tiano peuple na biso ya abonnement na bao ba s'abonner na noté pour la première fois ba s'abonner sur la chaîne na biso parce que ça biso bien poto okenda na nuka boy to balancer non pub et puis on doit retourner dans cette plateau poto ko ça inviter langa à suivre. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, merci, le retour est déjà sur ce beau plateau de Kwango, Haute en couleur, donc Dani Timanga est toujours là, voilà mon invité là déjà sur cette plateau, il s'allie bien comme ça, dans la première dame, il s'allie bien comme ça, dans la maman Nyonso, il y a association de femmes du cœur, comme on a eu pas Makaya. Bonjour président. Bonjour Père Badinda au Bazo de l'Andabiso. Bon, il y a mon azana. MM Toujours MM. Moulouba za Moulouba. Président Makaya Mayuma, boni nombre d'activités. Activité tout, et bien. Et là, on va changer à tout. Il y a ma BPI. Si vous MM, ils ont vivre dans les minutes chaudes. Ils ont vivre bien. Ba répétition. Bazomona bazomona ke atolanda ki ba mpe ya chaîne on a les abakusi naza na Evi TV naza na chaîne ya passer na biso RTP na dona RTP pas passer donc l'évangéliste Kizami na Kibina Jean Oscar. Il ko loba évangéliste akonga ko loba. Ah, Papa Oscar. Pas je qui dit là. Bazo le kawana vraiment na deux choses. La part ba collègue te muso bazo benga bengi na tourner, mettre la minute na no collabo ya Lisbon, ya baro ya Isobe. Ya boucle Lisbon ya Yemoko. Na collabo na yi. Ah. Mais est-ce que vous jouez est-ce qu'on a Isobe na minute au moins na zo jouer na kata groupe là. OK.
ils ont un film mais mon pays ils ont les cas déjà un film ils ont les comment ça va bien abattre aux actualités abattre ça moi il va bien acteur bien musicien mon robot bien comédien non tu vois cannabis par rapport par rapport c'est quoi peut-être il y a familiarisation ana ndenge lobi na biso que il y a yo na isobe en ce moment ou soit isobe à sali famille wana parce que kota la bomba liboso la leka kuna bomba liboso actuellement la leka la kuto solo tant matali kasino na mutona ko leka na yo ninga soto travailler en collabo na ye groupe na ye mabengi vie makaya yaka ozana rôle moko boy faut to bando travailler likolo to atali capacité nanga o ya moni yango azobengela nga on dirait que tu ngo boiso batika na ba posa pe ya sans souci mingi parce que oui que représentant valable ya sans souci za rayo non oh mambo te oh bon a remplacer sans souci na bien arba remplacer non ko remplacer c'est trop dur donc par exemple yo za qui ko vivre mingi na sans souci ba film belé bo saki na sans souci oyo boy pata Congo boy pata libanda ya mboka et sobe azaka na film na moko pesa ke en cours au coup de katana pe boy pas bien sans souci si la ga ah si la ga asi ça si ko na minute on a préféré travailler non en collaboration na makala travailler na biso eza kasi bino ka boyesa ba minene ngala go fanda blaze benga net film auto sala succès blaze melanga mbongo oh na poto blaze mais na uto yamba epe to so ananu amela mbongo mais quand même après président sur la Kalam oh ya association la mais mamela opela kaka titre ngo ki kengi dila utamboka boye aya zo fanda pa ya ndeko moko boye bandeko ninga ina mutu moko kaka mandia na ya pa ya kafanywana na mone ti badina bilonga na lia eka damana uzina ke likele musala ni pa kebo musala eno kwa mutamboka kela ona likele ti mo boxer oh azamu tamboka mais ajouera mutamboka vraiment ne kengi dila kaye makofi elongo ya théâtre tenza ko ngani ni fula tenza ya solo film moko cartona mama na mbongo kota de ngalianga la aliola mais yepele na on ba bisa ke pesa makaya $450 oh tu es mon frère atenga $50 oh tano ka na porter plainte mon Nathalie Kabo c'est mon frère ah est-ce que ba relation na minute ils ont non na problème militaire et puis bon ande ko yaza mutoka babiso la commune à Kalamu président na biso na LTPC Kalamu voilà na ningi non tozo ngisa na nu batu moi muke parce que toza makambo belé to solola awa papa makaya batu belé batikala na posa ya film oyo botournaka na sans souci avant sans souci akufa yanga ba aussi je ne me trompe pas et bana surprise ke bana surprise voilà film wana besoin temps ya aussi lisango to esuka wana te bat ngana zalaka na yebi mais bato ba kolanda o peut-être ba ekenati na suka sans suka kufaki na normal après to ke kolo na ye to continuer ki filmer belombe ba bima ba avocat ba tatu oh ya mulu banani zena biso Chico babima bavocat tous les cas na parquet quoi donc samba procédure na ndinga ba sase ba kota mais na suka to comprendre que moi na moi sur na ome na JR manzete ba ina bango ba mapasa leki na kulutu OK bagi bana ya sans souci ndenge ya kaka papa bwaki sa moi sitangi muke akeboye mama keboye wana bino mutu bosala ki continuité nango par rapport na au sens social comment qui parce que bo komaka déjà nyonso esili mais bo tourner kaka bo tourner kaka babani tango ya kufi to continuer yango sans souci kotala ndenge la kufa au rappel au se rappela nini na sans souci mais ngaso yango na loba
ndenge bando ndenge olobaka mambo bato muto akufa te oyebi bato ebele lelo batikala na pasi moko boye nayebi ke mama moko mpe na poto atuna nga obi makaya vraiment l'air sans souci akufaka azalaka ndeni sikoyo loko ezalaka baquestion moko adefoi eyaka nazwi na perdre mutu na vie esalanga pasi nanu na début après ba air moko bamvula banini omona kaka eyanango normal eza liwa alors lelo mpe est ce que makaya mayuma azwaka ta ya kolandela groupe wana kolandela ta lokwa so azalaka te ata ozalaka te na babien fo ozalaka na bando travaille na groupe sans souci wana na travaille kuna groupe sans na collaborateur peka ya ye na isu na kata groupe ici OK wana yo na groupe déjà voilà wanga la groupe na o déjà groupe MM toza groupe zeto ma biala omwe pechango ye ba muluba wana o aliaka mbongo azonzinga ye ba yoko panza sango pa ba camarade na ye ke blara zo ba camarade ba koti fiti ba kini groupe pechango ye ya muluba na salue pe papa ya biso zoko bazombo la poto filme wana non yoka makaya fula bazuki bafula bino tongo mboko miyeba te te ebele bayeba te ke batatuka tukubianza mpe boye bazala bililingi ya makaya esa mpe bien kolobina to continue mission oui papa makaya toza na wana lelo olandelaka mpe groupe sans souci kolandela peut-être na mode de vie kolingaka ekombo ya sans souci ezala kaka etikala eza na diana bato baza bakumba na olandela lelo naza terre kuna suite na leloko na nga onalandelaka alors bana ne bazali non kotala groupe ezali bana ne bazali na olandelaka batito kuti balandela te bonga batito bazala kuna déjà ka bonga sikola kelandela pourquoi nakotala par rapport que yo na ta wana oyebi ke otiraka barelation makasi est ce que yo yebi tito asala babiloko makasi na kosala mais relation oyo ezalaki lelo moto alongolango aza te babiloko tito atika na groupe saati lelo moto alongolango aza te même bino mpe lere boyaki wana nga mpe kuna ye moto yakolongola eloko tito atikali te nga mpe nakosalaka oyo yanga atika mpe badevoir oyo mpe moto amwa akilasa ozwa te moi grâce à aujourd'hui et bon oyo tika yanga kuto okoka te yanga kuto ata kuto zui créo comme la créo zui gomo oui passé au bandeli ti au mona kayeto bobi bilo ndimeke yanga borge dina maturo au mona ote fina so oui bien ah oso apembe tiko ba every tigala kuntu ala mbweni kuntu ala na mbweni role mo na beta bona be na bimisaka kuntu ala chauffeur ya liboso yaka kuntu ala mwa mbongo ni ana zwaka na sima receiver azakanisaka na kuntu ala yaka mbwengi na sima mune zaka versement ya patron OK zobwaka ngote ya ba evo wana beli boma kuntu ala momi kwa ki poitrine dayar na zo simba kuntu ala na des femmes femme wana oyo munini ya poitrine gayar femme so ikoto gayar bijou la reine le na bengo kunima kuntu ala de feto msusu wana mama nani wana msusu wana nyonso ijua maka na groupe sans souci wana ba groupe na ngamoko etala ma fort mais babo on peut na ba animateur o ba benga batala kuntu ala point c'est que makaya yanga bo oh fait gayembi wana mais est-ce que c'est pas yanga bo kasi oui yanga bo ngola sai ngola isani conchaine marque tochebo entre parenthèses c'est que ngombi mamiso likolo ya makaya kolo ou soit tu sais que ezalaki eloko moko boye yo mosalaka ngo ebi ke eloko nde eza boye otie mwa nkintweni naona kati mwa quelque chose na film wana ndenge sansu ya gina ndako yanga patron sasa ndako yanga yanga bo abandako yanga kiyangi yanga ka mwana okomi mwana soba mwa mobali moko awa okomi kiyangi etango ezaka moko donga ayangi
siko histoire wana poto kutu masa moto kutana na ebo abisinga makaya biso la poto ya to de na momi na ba to ke yanga nako to na yanga yo yanga okomi na komi quoi bokomi bakomi la babo papa Makaya tobeta dans masolo ya théâtre aujourd'hui Makaya Mayoma étant qu'un ancien étant que azapé mbili akana makambongo ndengo mona théâtre congolais qui dans ce moment oza ko reprocher nini na théâtre en ce moment théâtre eza nango bien ezokeni nango bien mais batunde bazomemela ngo na ndenge ya mabe bato bazocrée te bato bayeli musala te bayeli mamu na bango motu yango moni te bato neti na to ere mo je me suis la boule oyoki na kokoma nanga politicien po théâtre batela yango suti Makaya politicien yoteke théâtre batela yango suti bato otala bango politique bimi na plateau boye soki nsakala mpe aza moto ya parti songolo pakala nga moto ya parti songolo pakala toleki na plateau oyambi biso kato tosala théâtre ya sola mwana nando finga nsakala bana na ye mwasi ne ye pa tofinga ngai baba bana fingi parti na fingi président na ye mama na théâtre yango neko mosalama na tv yango yo mpe ose moto ele atala théâtre atala théâtre topoma atala nde politique mpo nguna koseka aseki aleli okomi papa Makaya lelo est-ce qu'il arriva peu na bandeko na biso bakosala théâtre en ce moment ope baza kopela na bamonde yango ya youtube Makaya Mayoma bazopela bazika te donc bakotanga bango mingi epuis makambo bakosala eza koplaire mwa bato na poto mingi par rapport nde bozalaki liboso donc ndeti isila bisalu belle vie nandeko na biso dinana est-ce que bapesa mpe déjà papa Makaya invitation kokende kotourne na bango sila nano abenganga te dinana totourne na bango na biloko bakalene mais belle vie abenganga na babiloko nimiso ya mike mike makobeyanga boye yaka nanga eloko moko eza boye nde biloko oyo tosalaki na bango soki bamajabu théâtre majabu théâtre école majabu école théâtre soki école théâtre mabina nini alafuta ne to bien mais scénario boye obie yaka zwa rôle boye na nazwa te nayebi te kamsu na casting na ye na namona elongi te na caractère nanga oyo bakokopesela nga rôle ya motu wana kotala les deux actrices là si la belle vie s'il faut juger na ndenge ozoloba te belle vie azwa mpe mwa moyen obenga si la otrouvaka ye ndenge sila bisa na vana yeba belle vie nayeba sila bandeki na kulutu mutu akokabola bango aza te ka bino nde kabolaka bamambo na mona baintere to sila na kingangi bandeki na kulutu nayeba sila liboso na travaille na sila liboso papa belle na sila mpe botravaille mwa bafilme ebele ok ebele na nombre te tosala na ye compagnie moko na académie des stars ya vieille musique elongo vieille musique ya Pauline Madame et travaille na bien mingi kozala na ye peut-être na bino nde bozala kovivre na vie na comprendre ngolo bani kozala na ye nde bozalaki kovivre na vie artistique azalaki kovivre peut-être ndeni toloba mamuna nga toswa makambo nao azalaki nao tokoko tuna mpe barelation na ye kozala peut-être vis-à-vis na bino bagrand assez comportera ndeni non nga nayebi actrice ya Simba mwana moko ya pembe ajouaka bien acontribua mpe bebe atala na académie de santé to travailler ne bo namoni nanga eloka komanke bato te nayoka nanga eloka mabe te bo wana nga kama ondeni otunanga bamami naye bavi na ye non par rapport que kovivre ya baleki oyo bino bozala bamikolo na ya mwana sitas nga mwana monga fula selembao mais na kati ya domaine obanda liboso na ye komona yo étant que grand mais sikoyo nini sikoyo avivaka kovivre na bino bagrand mission nanga sikoyo sila ye kosala nini makambo emotinanga sila leki na yo
parce que lelo oyo oyebi ke nzonzingi lelo oyo soki oloba nde etikali na bamonde ba internet yango ekomi kaka na epai ya bafi peut-être bino mibali mo eloko wana ondire bango bafi babotoli mo eloko wana babotola kuta eloko te mais etikali na bango bana ta na bango bazosala mamu na bango eza eloko moko kolandela te nayeba te soki ozolinga oloba nini mpona sila kaka ozoloba sila kaka vi na ye kaka parce que na yo ko lobi belle vie yango mpe na epingle mbala moko sila misalu koyeba barelation ya baleki na yango naloba baza bango mibale baleki na nga bango mibale babacollege bango mibale na tourna na sila liboso ya belvi nde kabenga nga na tourna biloko pane sila na nabenganga te ta mosu na casting na ye elongi oyo ya makaya ebe caractere ya makaya wana aza nanu te mabe eza te sikoyo poto batala yanga te lokona lekaka pa ya dingana te bata poto balandaka nga te ya pas mal tosolola sikoyo makambo nanu ya Papa Makaya avec son groupe MM groupe MM aza pe déjà na bafilm oyo asali oyo bana poto pe peut-être bazwa temps pe ya bafilm biloko tosala ebele so bakoti na la performance TV so bakoti na performance TV bamona biloko ya Makaya mayuma ata na Evi TV aza câble mbala moko ti YouTube so kokoti la Evi TV obeti la Evi TV obeti théâtre omona pe groupe MM batitre pe eza kuna na kati Papa Makaya pa invitaka bandeko na ye mosusu bate bele yo oyebi nga nde na travail na fonctionnaka nga na fonctionnaka tala sa scénario na nga nakosalaka te mpo mwana na nga role soki okokango te ekete ye kaka sala yango non nakotala role oyo ebongi na simize na mobili ye nakobenga simize o role oyo ebongi na moto face à la passer te Blaise Lukango ya kosala role ebongi na mbatasela nakobenga mbatasela ya kosala donc yo obenga mpe kaka bao ozalaka na bango mwa na sentir ndenge peut-être bandeko alemba bazala so baosala bafilme na bango na bango baomibengama tolongola yango wana nga naza te bato baola sentir masumu de brinda muta sentir nanga aza papa formanga mais nasala pièce bo natali ke colonel wana fo ezala ye aya mpe fase masumu aboyaka te na totourne na ye esilaki na ye la Blaise Lukango nabisa bosaki mosusu abetela ote nga azwa pa na nga mutu akala nsakala ye kutu bafilme na nga tu nazangisaka ye comprendre da mama Lomboto ebo baleki oyo baobimabima en ce moment est ce que obengaka bango te baleki oyo baobimabima peut-être mpe baosala bamakambo na nayebi te so ozocomprendre baleki oyo kasi te yo seke nasala na ngai eloko te na formation toloba oui casting oui tokotala ke mosusu wana caractère bamakambo ta bakopesa mais yango na tuni na baleki yango ti lelo baza nao te omoni nao te ntango so ide na ngai elatali mwana mwasi oyo paselanga role na mwa mbongo mpe oyo toyokana ni bona opesa ota ponga mpe naboya nanga soki tinga na opesa ota naoya nanga mpe te ete te nayekola fai na ocomprendre oyokani vie mbongo na opesa yo vie ozoya boyeboye ozala combien na tuni yo tosala émission mpe aka combien obandolialia monoko okomi ezali babie gata balola internet wana eza klasika ndenge otya mapeka bamwa mwino ozala mokongo ya sembidiaka kombo ya sembidiaka ya vrai no nanga eza obamba te siko Makaya ya mayuma wana eza personnage ya papa wana Makaya nani apesa ngo nano nga moko kaka ema nsapatu Makaya mayuma nga moko kaka Papa Makaya yaya kati akoma cameraman
Ah, ça n'y est rien, tu viens dans le monde à théâtre. Vraiment fidèle à vie. Tu veux aussi, oh, à commis chroniqueuse, oh, chroniqueur, oh, caméraman, oh, à commis réalisateur. Mais vous savez, si on a fait ça, c'est qui va. Et ça peut garder le dos. Quand il fait ça, il y a un côté. Il y a 4 suspensions. Il y a 4, vous avez 6 suspensions. Voilà les lots Oyo, il y a 5 bidiaka. On dit comme il y a un tapatu, il y a Yomoko, Makaya Mayuma, Yomoko. Pour vraiment papa Makaya a intégré groupe sans souci, ça m'a demandé. Moi, je suis à moi, ma capotikala. Ah, groupe sans souci, tu as fait ça, on a défait maman chaque fois. Tu as fait ça, on a groupe sans souci. On n'a pas ma somme, on a un groupe dans l'IT. Il y a groupe à ma somme. Na maman, il y a une bague, on a posté la petite, on a fait l'autre. Voilà. On a mis ça dans la salle de la toile. On a toléré. Bah, tu dois écouter un jour. Ah, mais ok, regarde, bon. Maman n'a rien dit que ça va bord mogo. On a chuté que ça n'a pas fait. Ok. Quand on a fait, bah producteur bah la chasse bah je fais mambouni na bah emi de jour là. Na ça bah salon alors ma souma me manga na joanga. Mais sinon bah tu bah y a le photo tourner mais yo mon ana pour téléphone faire là na moto bah c'est. Ah na zo adresse là zo bon vous te putain petit à me manga na vous ça tout. Mais na ndo linga ngo petit na pe atenga bula au sati ya tete. Na ke sololi na limpe la répétition la bango o sala rôle wana na salpe rôle mais en arrêt ici mon ba conseil mais alors wana idée na ngodo na bois ça na tenda juste tout kuta première ngo a récupérer na azungali ko ke suna répétition aki na talika ka bo na tala ngo aba tera ba tike na mo ba ka ba reçu ba bon matika okindela ndako ça va tirer à la zone de Maïle. Si tu vas moi, je vais vous faire un savon, un mateka, koti na mutu yo biso bana bikoki moto sero na tala yo tambola na kati ya voiture moko boye ofanda boye na lidere na mutu ayininga mbi koma pe ayininga musala na ye wana bokotambola sikoyo na sansu na Peugeot okende otala baprésida Sonic afuta nani général otala neti timo boye apase moto babenga mokungu bile beta batonga toza bakifunda la beta tout le monde donc otala nani passer Coutino c'est là na monga fula na kifunda pena pesi scientifique pas za pinga oya ngado na mutu ali pesi ba mayele ni sukuna leta ndenga na mira kotela kuna ndengo kotela kuna bien parler papa Makaya lelo papa Makaya soko otala théâtre elo nini vraiment si musique hein c'est musique musique pardon o batala papa limisa tina miso ba ya to chaka tu ba elo kwa ya go bon ti bela le biso otala lo tu ba na yo elo nini o regeta no na théâtre bando ambrassa via aro ou peut-être au monde avec théâtre non et ça les locaux. Et là, on y aurait été dans le théâtre. Au monde avec le théâtre, on a mis ça les locaux. On a fait ça la président. Na pesa mbote la président Mobutu Kabila le père Raïs na Fachi Beto na pesa mbote tout
napesaka mbote pa mama Olive Lembe Mboje topesa le mbote boye de façon 3 fois et ba président na pesa bango ta mbote boye pour so président mbote boye oza ne loko Oh lola ya libelo koti oh papa Makaya sonan so que président mbote boye okoti lola nandeni et puis ba AVC obela ngote ba tangolo benga thrombose yo kutera président mboka na opesi mbote boye obela so AVC te oh okomi elona lukaga ya mwana eloko lukaga na monde ya théâtre ya mwana nanga biki te sombelanga babiki bana bazonga classe te mbote kaka ya président bona zwango kana tali oyebi ke mutu mosusu atali yo babela papa Makaya azaka comédien opesaka président mbote napeseka mbote président kaka na sepeli neti mokwali bosu azwa mbote ya mama Olive eselaki fwanda na bando tremble nomoni nasala crise papa Makaya ba comprendre fidèle avec je suis la jo moko boye talinga ça va na diketi la pele tala puis mo ba jo pesa mbote oh chimie vie nga non ba tout le monde na TV bango yeyo azi acheni ni to karami photo ba côté non Yani, tu vois, c'est qui? Oh, les messieurs, c'est bizarre. Oh, mais c'est bizarre, moi, là. Oh, papa, c'est bizarre, tu vois, là. Oh, faut que tu aies non, c'est bizarre, tu n'as pas. Vraiment, Makaya. Mais moi, je suis style à rejouer dans Tumbaku, dans Katsabastel, et Yaoundé. Non, ils ont un personnage. Ça va être jouer au Taliboma. Il faut appeler un babysitting dans le ballon et le Taliboma. Ça n'a joué que papa Mogobo. On a incarné rôle à papa pour le Balsango, la postine. La Tumba, on peut faire papa Balaga. Na carrière ya Makaya, combien de bana déjà Makaya de ici dans le monde ya on peut nous vendre pour bien na gobeta tolo te pour bana ya batu basala ba zina bango neti yo na ke ba kenga mwana nango binisa ngo ya mama na dina papa ya dina ovio celui ya kata pour ma caméra Olivier Loango derrière c'est mon caméra kasi mwana tanga bamsuya oyo mozo na tele so boyo lobite ngai te oh na oboya ngo ne ba msupe mkosuba usape ayena groupe na ne après ça jouer na groupe na yebo to fandi ana suka la dédicace de parobe ba making of c'est mon président wana ba tu comprendre ngabona na tawo do bango te utapa ya Gilbert na ba comme maison mais boye ba okala mingi ba bondo bimaga bongo dimo papa Makaya lelo na théâtre maman Olive Lemba uti kusunga bino pour une fois encore parce que asunga ni ba comédien parce que ba bino ba artiste comédien boza kali kambo monsieur Fukaba yo sunga biso to moni 6 mois si c'est 6 mois ou 7 mois banda papa caporal mungu makufa nakunda maide kasa ukunda makala mingi na effort ya maman Olive Lemba isala mbo oui eze eloko moko esali biso pasi na mawa molimo ya moto nzoto ya moto ewumela bongo ntango akufaki ya liboso fondation eza ya bacomédien oyo ekambama na jupe masamba tokanisa azwi kona pesa na mawa basali bambome ya bilisi ya mbongo na ye sango mpe komi na bacomédien mosusu bandeko mosusu na NTPC ya na ndeko moko Alain Kaini ndenge babomisilai na diwa NTPC bayi bon ça va Alain Kaini babi non aza ndeko na biso bosima na kesi ya NTPC te nga nazotya cordiare na cercueil babimi na famille na bango bandimi après 2 jours 3 jours famille boyo boyi balandela boyo te non bayana mamu na bango moko boyo bakosaki bamikanda
la présidence, on va faire ça 15 000. Ok. 15 000 dollars. 15 000 dollars. Après, bah oui, ça va monter là. Sauf qu'il dit que c'est de Dino. Après, il a mis 15 000 dollars dans le monde. Et en gros, oui, ça qui. Si on a un salaire qui bayeba, il faut payer ça. Non, les gens n'ont pas tina ko expliquer ba combat ba tu sais quoi. Mais information on a pisio. Mais apparemment ba tu musu ba bicha ka ko ndé mutazaki na sima. Information na zipa na yo. Omoni na ba tu mususu na ba comédie, tu ba comédie mususu. Yonga linga te ba salir monde a. On a bien on ba chesa ba poison la ndimagate. Obo kwa maladie te. Bise moté ba ndete otamole. Yango ko ni ba poison, yango ko ni nyata ba basi, yango ko sa te ni de baraki no na monde. Ya ar na ndimate do eza poto lingana. OK. Na to ben Dakar na ngana lufu. Na to ben Dakar na lufu na komi na impesi. Batterie de sevoir nga ça se fait ici. Et kata di boro nga sisi lende melanga mai fo. Mutu langa mina kopera ni pesu fibles lukani. Ya na Luanda bia ya ngana na Luanda na sije aka. Na benga nsakala. Papa nsakala ni ngana la teme. Loko za posa obima rapide obe za musala photo zo sala. Atingeli ngambonga tike balenga mécanicien moko collègue na moko nganso wa pesa nga batterie na ye. OK. C'est ça que bima rapide mbala moko. OK. Soto ngana te sakala osala. Papa nsakala. Yemu tulwe na ngavi madongo. Sokoma ba collègue mais a papa na musala et puis na banda kotala ye kotala bona TV et puis na yo kuma pe comédie. Et puis tout moza ni pour ba kabanina. OK, camarade. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ngana na biso tout le monde a du problème dans le monde na biso théâtre. Tout la batu o te ngana ka tout ça ba cotisation baba mais na suka la te bien te nani. Ah c'est le solo. Il y a un problème autour de la moi, ça va, il y a un ça la 3 jours. Gianni, c'est un petit Gianni. On comprend? C'est bien, c'est bien. C'est tout mon photo, ça la boue, on a des solutions là aussi. Donc, on a beaucoup de gens. Il y a un peu c'est que sur mon cordial. OK. Mais peut-être, et comment un mot que soit artiste à profit, il faut demander côte à côte. Mais artiste, c'est pas ça, ça la pour un mboka. Mboka peut soutenir la des artistes, c'est bien, il y a artiste. Il y a la normal, mais la mboka nous c'est là. On a ce pour famille qui allait lire quand même. So ba business bongo, famille Monique, il se peut être à moi aussi. Famille qui a moi quelque chose. On est dans ma famille. Dans ma famille, il y a des artistes. Voilà, merci beaucoup, fidèle ami internaute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un pantalon à carbone. Voilà, merci beaucoup. C'est bien signé. Tout le monde parce que maman m'a mis Wanzesi Aya, maman m'a mis Wanzazali, la patronne. Ils appellent impossible. Ah, ils appellent. Wana bango parce que ba maman na bango wana to ba papa na bango wana ba ramité mama B biso sko tozana moto moko hyper bien et puis mon sali ya Nzambe biso bo Nzambe ndeti biso na MM tolongwa te biso pe na MM tolongwa te tozala ba na MM. Bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Comprenez que nous sommes avec elle artiste. Nous arrivons à la fin. Kevin, qu'est-ce que moi nani ya bijou la nani ya Gabi hein. Ah, il y a Gabriel hein. Ah ok, ça c'est bien. Si vous y a aussi message nini to ba dédicace na yo
epai ya bato oyo balandi oyo mpe baoyo baza bafanatike na yo bato oyo balingaka makaya zali kaka makaya aza kaka makaya asila te moto asilaka eza bajoueur akoma na age moko boye akoki kojoue te me makaya aza kaka po makaya alingaka mosala nde bapesa yango dignité ntango mwa bapesi ye mwa valeur na ye mbongo yango moto yango mpe apesi na honneur bomona makaya ya kosepelisa bino eloko moko ya malobe mabe na moni yango te so na mabe bolilisa nanga na bakisa tu badédicace badédicace epuis numéro ya telefone igenzinga mvwandu apesi bambote ebele basaula moto akala partenaire na ngai akala Achille basaula ye azangaka te le vrai maboko banque tete ndai mobali ya mama Rachel moto moko bien mobali apembe maître Cicéron Mvwama apesi mbote ebele so osilisi la opesi numéro na oyo ya telefone na bato baolinga lisu bacontactnuméro na yo kaka so moto abengi po. Merci beaucoup fidèles amis internautes, nous arrivons à la fin de cette émission. Quant à moi, je dis merci comme ça à la première de tout le première dame, la Katia Orléans, na maman Bami Wanda. Ok. Na baza na poto na pesi mbote. Ok. Baba Mungi tapela pesi mbote. Bazenga yo Merci, Président Bakaya Souki Dayowala. Merci à la patronne de cette chaîne, Maman Mami Wanda, avec l'association Le Femmes du Cœur, la présidente, Maman Nyonso, il y a Le Femmes du Cœur, on vous salue. Balobi le 19 février, Ezambo Tamanangai, moi m'appelle Nabino, moi, merci beaucoup, Yassine Bibiaka. Joyeux. Si vous venez à l'Ingo, je souhaite que vous ayez un joyeux. En anglais. To you. Kasi tela ko bela bikoli to you à toi. Batela ko en anglais wana nde okele. Tia bela nga micro mo likolo abi be to you à toi. Tatu kubianza ya bajulu baroda ngoni nadi chimanga oya kwa kwetu twasakidela kabunji kimakenena wetu hao. Voilà, merci beaucoup à Olivier Loango derrière ce beau caméra et pourquoi pas de voir comme ça Sylvie Bati, Sylvie par son assistance et pourquoi pas aussi de saluer comme ça. C'est Sylvie Bati. Sylvie Bati, donc il est tout à l'heure la chaîne, il est pas président Makaya, président Boakinate, Sylvie Bayati ba Sylvie, otali moi si okumisi nzambe. Soko boye fiba miso. Et puis il passe à la émission. Soko boye fiba miso, alors ça bien. Moi ça pour comme si bossa émission bosso va cheboy. Yo ka solo. Vraiment. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quant à moi, je dis merci à le rappeur le plus frais depuis Léon Wana, Namoni, Ronnie Bessial, et pourquoi pas de saluer aussi le frère Kevin. Bravo Wanza, et pourquoi pas tout ça mbote na bino nyonso ba o boninga la chaîne na biso ce que sa première fois na yo au ta la chaîne na biso abonne-toi et au sa biso quelque chose de bien. On avait voulu parler de théâtre, tous à Zalawana, toujours pour la couper sa bino bilei na bino au temps réel. Merci à notre daddy Papa Micha de Paris. Angaye bola moleke belé. Merci na bino nyonso o bo pesa ndani timanga na bino confiance o bolinga nga ndape na nga bino o bolinga nga te bobo sana ndape na nga bino te
po nzamba sala rapé alinga kaka bano balinga kae ba ba reconnaître kae le rôle nzambe biso bonzambe toujours ndeka muté primaka so yo za bonzambe te biso za pembe no te so yo bondela te biso te. Je vous aime beaucoup. Continuez de s'abonner comme ça dans votre chaîne et vous ne manquerez pas de très belles émissions. Quant à moi, Dani Timanga. Non, c'est ça, Olivier Lowango, papa na Jérémy. Bye bye. MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, vraiment beau s'abonner. Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata. Mami, Wanza. Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.